Boya bandeko na ngai boya makambo ekomi somo makambo pasteur kasi ekomi somo pasteur kasi azokima. Famille ya mama ya mwana baye ko confirmer âge ya mwana. Famille ya mama ya mwana nazotikela bino boyoka na matoi na bino moko âge ba pesi ngako na pesa 14 ans. Bino boke yoka ne bazo confirmer ti lelo. Video papa ya mwana asali nazotiela bino yango boyoka pe na matoi na bino. Bo fongola penza bongo bo tala ninga papa mwana azokosa, vous sentez que ce papa est en train de mentir. Papa azolo baboy. Mwana na ye azo se contredire na kati ya video. Alobi ke mwana na ngai ndenga za boye. Aza mwana moko ya banzoto mike ka lokwa mama ne pesa ka muto banzoto mike po biso banzato botama na Kishasa oyo. Mbala liboso to mwana mutu ya nzoto mike nde mwana na ye. Oto yebi ko imaginer âge na yete biso ba mama to bota bana ya banzoto mike ya banzoto minene âge na yeto ya mwana na ye kande biso ne somo kilimo bimba to yebi te yende ko yeba. Na mama boti mwana. Papa wana azo pousser mama ya mwana asa la vidéo a confirmé parce que moni mandat da mener. Gouvernement congolais, merci beaucoup ne kanga papa ata botami na sa mai bokanga ye. Moi je me pose seulement une seule question. Est-ce que papa oyo déjà bimina mwana oyo amukie? Yango question liboso nazo mituna. Pasteur oyo et si a baby si mwana oyo po bino moko boyoka âge ba pesi ya mwana. Ba cousine ya mama na ye bazo lela maya misu. Famille kaboni en deux. Papa pesi nde mwana wana mbeka. Consentement ya mwana wana kutu ezate. Mwana pas comprendre te. Elle n'a que 11 ans. Non, c'est pas possible. Baleki na kati ya émission bazo expliquer que famille kaboni. Papa zo pousser maman ça la sous vidéo. Na woti koyebi bino tout à l'heure boy. Bo observer vidéo na woti la bino ya papa ya mwana oyo ndenge nini azo kosa na mbuma miso ezo mona na ka kosa. O muyoma modèle nini. Alobi boye bayobe bazaka clair mais nazo kama muyomba lokuta boye ndenge nini mbongo kaka bapesi kaka mbongo na église na cellule pona ye yango na nde papa oyo alobi boye mwana na abotama na nzoto mikie ana nzoto moko ya mama na ye yango tosoka nzakaza mwana mukie mwana na 21 na bakeli mwana 10 ans de plus imaginez alobi ke mwana na ye wana likola nzoto mikie na ye kutu po banda classe à souffrir. Bamanda ko boya ko zoyena ba classe. Bo kenena totala et puis si mato zonga. Donc pasteur a se permettre à la mwana ya 11 ans. Vraiment moi je me pose la question de savoir certaines personnes se font appeler pasteur par rapport à quoi ndenge nini na magie nini. Gouvernement tenge pesa rabatu ba document ya kosala comme pasteur kosala l'église abana ko rassembler bato pour faire gober bango ba doctrine pourrie totalement. Il faut pas me marabatu na ba centre psychiatrique ba me marabango ba kena kosala bango ba test ba mama mitu pour na omona que ba te belé ba kosa na sima ki pasteur onction mutekitelinga et c'est le que bébé c'est mutu te abela na ye mutu parce que ba pasteur a solo to yebi ba se respectaka. Ba pasteur a solo to yebi ba mi pesa kantina ba pesa ka valeur bazana ba valeur ba na ba valeur bazo inculquer au milieu de la population. Quand une église devient un danger pour la population c'est une église à fermer automatiquement. Et c'est église doit réfléchir même si nous doit réfléchir na bino ensemble boto la ndenge papa ya mwana zoloba na kati na boko déceler que papa na lo kuta makasi alobi ke mwana na ye abotama un certain 25 ou 29 septembre 2005. Déjà, moi, en 2005, j'ai 18 ans. Moi, en 2005, j'ai 19 ans. En septembre, il faut que ça 19 ans. Ça, c'est de 1. De 2, papa, on a le biboy. Moi, on a soi-disant, on a fait réfléchir à soi-disant, on dirait que tout ça là pour chercher à mentir. Au moins, papa, mon père est irresponsable. Alors, que, ndenge zawana moi, on a boté manto mikie, il y a un gros coup de poids, dans la classe, il y a passe, à la classe, il y a 9 ans. To calculer biso na bino mwana bandi classe na retard à 9 ans fois si ta classe na âge nini sera tangi normalement mais ya lobi ke mwana aza diplômé car na kati ya vidéo wana mwana aza diplômé a 18 ans or que sera aza na 18 ans papa ninga lobi ka na 18 ans lelo aza diplômé baluki la biso école a présenté examen d'état place à cela qui examen d'état to mona place ni atangi l'école primaire secondaire na humanitaire na ye et to mona yango to mona na diplôme na ye na nini na liste ya examen d'état place ni mwana oyo mais Damasiala a un diplôme d'état, ça c'est de 1. De 2, moi na bandi classe na retard, bandi classe na 9 ans. Tocha 9 ans. Il faut si sa classe na âge ni.
presque 22 ans. Donc papa azokosa mwana na ye tantôt aza na 18 ans, tantôt aza mwana 2005, mwana 2005 fois à 19 ans, aujourd'hui na 2004. En dehors de ça mwana na ye abana na retard à 9 ans, 9 ans soko ozio bakisi yango na nombre de classes tosala ka 12 ans na classe et kosala biso 21 ans précisément. Comment un papa ne sait pas calculer l'âge de son enfant? Un vrai papa, comment il ne sait pas? C'est parce qu'il est irresponsable. Balabi mwana wana boyoka na mato inabino na tcheli na wacha papa alobi buzoba ne aloba wana po bo kanisa bino mo bomona. Et puis après réaction ya famille ya maman. Po maman za d'accord na libala o ta boya ki ba pesa mwana na e po ba pesa ka kuna ba pesa ka bana na bino ya basi lokola badim. Dozi mwana na yo o pesi edim pa pasteur. Mwana 11 ans. Et puis ce pasteur là n'a pas honte. Tant na bisa ki bino ke mwana o aza kokololo na ye aza koko na ye da mwana na ye. Aza mwana par rapport na babiso ngana kobota mwana âge wana ata mabibali. Mais azali koko papa wana aza koko po papa wana kobota nga aboti bana mikolo nanga. Nazo sabino ka bimana église ya batu mususu oyo azo abana ko finga ba pasteur ba uto to respectaka. Ya bima kuna so disant osala etonga ya malamu ya ba branamiste ya messager tale loka ki bemela batu. Natika bino boyoka nanu. Papa mwana o buzobo walo banabiso et puis si mana yango te woyo kana no famille apa maman ndenge ni ezoloba après na tcheli bino buzobo papa alobi na sima na yango nazo kopesa ba prendre vie nanga po kando na nango eleki makasi. Bonjour à tous, nous sommes à Kinzamvouet, ici à le frère Boy, mon grand frère, l'aîné de la famille. Ici, nous avons le pasteur Mathieu, qui est aussi mon beau-frère. Moi, je suis le pasteur Daniel Mabiala, de l'église primitive du Saint Yeshua à Kinzamvouet. Je suis le père de la sœur Meda, celle qui est aujourd'hui la femme légitime de notre pasteur Pierre Cassou. Moi, j'avais donné ma fille au pasteur Pierre, après avoir constaté qu'elle a atteint 18 ans. Et lorsque j'ai vu dans les réseaux sociaux ce qui se dit, je me suis dit, le monde doit être sérieux. Vous n'êtes même pas le père ni la mère de la jeune fille, mais vous donnez déjà l'âge. Je pense pourquoi je viens de faire cette vidéo et je vais encore vous envoyer une autre vidéo. Là, vous allez voir sa mère qui a aussi cette même taille, de petite taille. Alors, ma fille est née le 29, je pense, le 29 septembre 2005. Et d'ailleurs, elle a commencé les écoles, ses études primaires en retard. Elle avait déjà 9 ans. Parce que comme elle était de petite taille, on pensait que peut-être qu'elle allait grossir, mais nous avons vu que c'est cette taille que le Seigneur lui a donnée, comme la taille de sa mère. Et nous sommes très émus, très touchés, lorsque nous voyons ce qui se passe aussi. Les gens disent n'importe quoi. Tantôt, et c'est une sœur de 12 ans, de tout. Donc, chacun dit selon ce qu'il pense. Mais je n'ai pas vu quelqu'un me poser la question parce que le 30 décembre, j'avais annoncé en plein culte à Kinzamvouet, en présence du pasteur Pierre, l'âge de ma fille. J'avais dit que ma fille avait déjà atteint 18 ans et c'était 2 mois passés. Elle était maintenant prête. C'est comme cela que moi, j'avais décidé de donner ma fille à frère Pierre Kassambakana, qui est mon pasteur, qui est l'évêque général de l'église. Mais cela a troublé le monde avec déjà voix de mandat d'arrêt, sans toutefois me contacter. Je ne sais pas comment ils ont su que la jeune fille a tel ou tel autre âge. Mais moi, je vous confirme que ma fille a 18 ans révolus. Et tout celui qui veut constater, il ne peut que me contacter et il aura sa réponse parce que je suis le père de la fille et sa mère aussi. Dans la deuxième vidéo que je vais mettre à la portée de tous va confirmer aussi le même âge. Donc nous, dans les Congo central, il y a un problème que vous devez connaître. Il y a des gens de petite taille. Ça, vous devez les connaître. Que Yahweh vous bénisse. Shalom, c'était moi, votre frère, Daniel Mabiala, le papa de la sœur Meda, l'épouse du frère Pierre Casse. Shalom.
En plus, boyoka présentation à papa Nasuka, hein? À Aloba, c'est le papa de frère Meda, l'épouse du frère Kass. Du coco, Kassi du frère Kass. Mais papa, on habite domination, on a le koso ya mbongo ya degré oyo. Ya motema mabe ya ndenge ya mwana mukie bozo lingo pesa ekuna yango ngana tuina no pasteur ngelo ni alui na mwano. Soki na kindoki te. Ezo ba sacrifice na bango te ba osala bana batu likola bana batu ndezo tinda bango basala mamba boy. Bazam azam moko te bo bando sala banquette na église ebele zo mona ngo bizarre wana bazaka boy. Ko sasa bana batu ya mikie tellement bango balinga ba fille vierge ya mikie lekete wana pena yebi eloko te pona yeba ko matisa ba pouvoir na bango ya kindoki. Nde yango ba osala mwana o. Boyoka sikoyo famille ya mama ya mwana ndenge ni famille eza divisé ba papa oye moko na basi déjà 3 ye pa la na lokolo ya pasta na ye a Olanda ya yoka ngo gu encore na kindumba bayombe bolimbisa na bayombe na linga bino mingi mais lo baka de vérité donc papa azozo courage akoloba ngai papa nani le père de l'épouse de Meda l'épouse du pasteur Kass l'état pété kangana nuna tata o muto osa makambo o absa mariage forcé tina na 21e siècle la moya leto ke 22e siècle boyo kana fa j'écrivais que je devais passer et faites-moi monter. Il y a le pasteur qui est en fond compte sur ces lives. Il y a son père qui est aussi là. Je suis menacée, c'est pourquoi quand vous étiez en train de me chercher, il n'y avait pas moyen de passer. Mais moi je dis que je veux passer pour sauver. Parce que je suis une femme et il y a des disputes dans la famille entre la famille de son père et notre famille, la famille de sa mère. Sa mère n'était pas d'accord, c'est son père qui s'est imposé. La fille a 11 ans, s'il vous plaît. 11 ans? Oui, la vidéo que son père vient de faire là, c'est une fausse vidéo parce qu'il y a tentative d'arrestation, c'est pourquoi son père est passé. Il est en train d'obliger à sa maman de passer encore, de faire une autre vidéo. Alors nous, la famille de sa mère, la famille de la mère de la fille, nous sommes très mécontentes. Oui, donc, Seigneur. Le pasteur sera, dès que le pasteur sera arrêté, nous sommes prêts. Nous, la famille, nous sommes prêts. Nous avons des attestations, même si sa mère, parce que sa mère, je vois, elle veut être influencée par son père. Parce que l'histoire est déjà grave. Ce pasteur-là, c'est un rose-chrétien, donc je peux l'appeler comme ça. C'est un occultiste. Vous voyez? La fille, là, c'est une fille de 6e primaire. Cette fille que vous voyez là. C'est une fille de 6e primaire. Donc, nous allons aller dire tout ça à la justice parce que c'est notre fille, c'est notre sang, même si ma tante maternelle est au mariage, donc nous ne pouvons pas permettre cela. C'est ça. Ce que je vous dis, je vous jure devant Dieu, je suis sa cousine directe. Sa cousine directe. Impossible. C'est avec douleur que je suis. Même son père, il est là-bas à fond compte. Donc, c'est moi Solange. Et ils sont là. Ils m'ont menacé il y a 10 minutes passées. Ils m'ont menacé. Moi, je me suis dit non, je vais passer pour éclairer l'opinion. Merci beaucoup. C'est pas possible. Merci Solange pour descendre, s'il vous plaît. C'est pas possible. Yesu Massia. Alors moi, je vais te dire, toi, pasteur qui est là, toi qui te dis qu'il y a un pasteur qui fait ce genre de choses-là, sache qu'une chose. Hey, basta. Ata kutokota science occulte tango. Yon a tuni science occulte tango eza règle numéro 1 ma goda en cascade nini. Ata kutongo yo molimo a sexe kota yo e bouja yo muntu donc commissaire eloko mususu mwana ya 6e primaire bo uti ko yoka na matoi na bino ayo kite zelanga na suka na zo bandela mwana ya 6e primaire donc ti ba conception ka examen d'état famille ya maman e uti ko réagir parce que baza d'accord ata mukete mais balobi kutu que maman ye moko pa koma na ye déjà d'accord on les a zone assistance en personne en danger.
pasi na ngai ezaka question de asi abimina mwana oyo atikela bango fofolo ya pamba obi fofolo ya pamba omoni boîte allumette so balongo de biloko nisa na kati osala ngo nini il faut que senga allumette pas voisin pour pédissa mais l'Éternel est vivant. L'Éternel est Dieu. Yahweh, sauvez-moi no meda mabiala papa, sauvez-moi no mena babiala. Ba maman nyonso mokili bo fuka bo bondela pona mwana o papa azolinga alia e libosa batu nyonso. Ezoloka ke toi la mwana eza makasi, eza makila makasi. Po papa bala bana batu ya mikie. Ezlobama boete. Asasa ba sendi ba vina ba venir na betuali ya bana ya batu mokili mobimba. Ya ba 11 ans kaka boye. Ba pesa kaya bango e mabonza. Bapesa kayango babonza asasa bana bato lelo yo meda mabiala nzambe ayebi avenir na yo nzamba omone to de famille mama na eba lemba tata soki mama koti na kati ya makamba bi mwana nanga mwana soka bimina mokila zarasu ya yote leta muteza na droit likola mwana wana yango babotola ka mwana mutu mwana soka zo bokola bien te biso nyoso za mama ya meda so bino bolembi ko bokola bo tindela biso to bokola ye. L'État congolais faut que na likambo tina suka po mwana ya 11 ans bazo violer liboso batu nyonso liboso ya République mobimba bazo yo que papa Fati mama Denise bazo yo que bino Sony. Cette affaire est partie partout dans le monde. Aujourd'hui on en parle partout. On traite notre gouvernement de naïf. On traite notre gouvernement de vaurien pona azo sa le lokote na likambu ya mwana oyo fait que il faut pas kanga papa oyo na maman ya meda papa ya meda na pasteur oyo et puis cette église va disparaître de l'existence de la surface de la terre. Cette église va disparaître côté ne se va okuta église wana ata na malemba nkuyu ba ke kanga yango. Il faut pas kanga église oyo esika nyonso existaka. Il faut pas document o ba pesa ke ba annuler yango nyonso papa Fati to na confiance na yo. Yo sa makati na kwa nine bolebe okanga ba fraudeur kuna na nini na élection kuna ba fraudeur a malamu bango ye ya bien penza o bazo assassiner bana bato ce qui fait mal obi ke mukolo mususu ah non Seigneur Jésus na bando ka tabambo za lokuta un jour na kenda ka na uti voyage na yeta na komi na bibona koma na flat na ke na flat moko awa na 18 parcelles a pembe na ma campagne na koti na kati ya flat na fandi na mona kaka tellement na zaki wana na fandi 1 mois 2e mois 3e mois sikoyo na bi pona nga na voyager lisusu maintenant yo sala ke makambo simba kite na lui bon na zwansko ndako tana yebisa ngo nga na komo luka na nga ndako bo na on va na susu 1 mois et puis na kedo na saki na wumela ki mwa ndabu et ça que na mesana ngina ba gérant et tout moko musu ba yebisa nga bi mère na zoka sko mwana nanga to si pièce to fanda wana nazo yebisa yo moko musuka ba yebisa nga mère oyebi makambo elekanaka te nga na oyeba ndeni eza hôtel nga na kipate kuna eza entra bato musuku koto yo nga na pona kota kuantara opona na cuisine eza pembeni na lamba biloko nga na tiaka mbala mongo et tout ça abisa nga mère zelaka na olakisa o nga ese olakisa nga ni abi zela omona mère soka na salo signe mère yaka asani nga si na pousse na signe nini abi mère tala pasteur tala mwana pasteur azoya nini na nini oyo na nini na hôtel bandeko babolingo un grand pasteur qu'on connaît ici à Kinshasa un grand quand je vous dis un grand c'est un grand les aba pratique bato bazana c'est donc na kata mama l'église oyo mukiende batikani ya nzambe bandoki na ba assassin ba komi donc akezo kisi na ye pratique champ d'action na ye na kata l'église bandimi bana ya bandimi surtout ya basi oyo ba vierge na c'est donc moi si za vierge c'est plus sacré hein surtout so za no kindendi na ba 11 ans wana 12 ans nde ba âge cible tik suka na 14 ans 15 ans ba clôturer ba âge ya bano ba oya na bango wana natala na ondi matin singa mère zena la sonenga ya na bango chaque jour yo rotina mwana ke yo répétition mwana ke répétition kota ke répétition wana pasteur si a juillet akenaye asombeli iPhone asombeli boye azis $100 apesi mwana nka mbongo ya roteka vina or que étoile mwana ekende yango nazaka nanga d'accord mwana ba papa musuba boyaka mama tinda bana bango mona église kena bana nanga zonga na bana nanga kenela bana nanga yi zonga na bana nanga po ba frère mususu mitema mabe ba koma sana bango d'action bana atamikie wana bisika kende ko mekela soki prise na e fonctionnera to ekufa pa bana na mikie
akende kosasa bana yango na bisa bino que lelo eza sous rassurant te olo bakena kuta na mwana moko ya 21 ans mwana mukie na yebisio mwana mususu ya 21 ans si abeba koleka na mama lokwanga mwana mususu ya 15 ans soki ba yebiso ke bino mibali déjà 25 okondima te onga na tikala kosala te awa bisa bino na mibali 15 nga na tikala kosala ngote na vida nga ya sala ngo abetango dada mibali discute eloko mikie eloko ba pepele biloko nga atikala ko compter te na maboko mwana compter na maboko na makolo pona nini déjà ba bebisa ki déjà au départ po blessure oya kozala nango po ardi o mwana na kozala nango tama o mesanisa déjà mwana wana bani mibali na ba $200 bas akoka ova na mobile rampi akerte ndoko biso to ndima na biso to potana ya biso chéri malembe tia koma mutu mwana wana akoka te akoma kaka kosala kaka même pratique wana po oyo balakisi yende yango wana il faut que ne koteka nzoto po bapesa en échange de l'argent nde loko apasi yango wana nde loko ya somo pe apasi yango wana e likolo na nyonso ma papa azali kopousse mama asala yango natuni nano nde bosala po bokende bomema basi na bino bana na kati église ndenge wana pasteur wana akotaka il faut bakata courant po akota na kati ya flat wana faut bakata courant bon ni tozona ba courant ke ibwe nini nini même ninga bala kwa zela visible sauter ok visible sauter atalobi mama to sala ka bongo to yese noka visible sauter ti bozo sambrouiller wana zela na tokota na mutu bakotisi azon en arrière akitisi fille ya bomba binda nyonso fille akiti donc ata fongoli porter a mwinda moko te epela nga pe na nko ebisi nga mère so monika mutu kana ekota arrière bimasko telema la porte donc azala bengi na chombo babongiseli de la chambre azui mwana bata 14 ans ba 13 14 ans aya kitisi mwana na koti bakota nzama te ya tiki voiture nete tiki akangi ba moteur makambo nyonso afandi akova na pendant 1 heure nanga na desa wana bifata azo loka so bipeti ka biloko aoloka pour que déposer lango mwana wana asa ba prière na yede pourtant okene na mwana wana ela milimo nde mutesa musala tango mwana wana okota mwana wana kida na chambre afandi mwana ngo luxe oh Seigneur Jésus après quelques minutes quelques temps au mona pasteur alekani courir ke susu pasteur alekani tango kaka courir katani nga na bima na couloir na télé masku na ozela po fa leka couloir nanga po nga ene bandeni tanka ba oko taka bungane pendele na opelisa na osa skoneti na sasa skoneti torche na opelisa po mona to sko yango nani na boko tanga kombone nini courir quel isusu na chesko mwinda ne longi oh madame pardon excusez-moi na kana confirmer que qui ce pasteur là que je connais ce grand pasteur que je connais eh ben c'était bien lui c'était bien ce pasteur. Maman, na bisi bino bandeko ba bolingo. Na yoka somo na koka koliati. Natali siko ya nga mwana. Natali papa place na ndako le msabi mwana na kati etonga osambela. Le msuko pa ebike mwana ke répétition ya église. Ne msabi ke mwana na yake ikuna bakoti retraite ya église bazo sambela bango. Tellement ba osala mwana na nzoto. Bato aboyende basala ngo. Ba pasteur Kass. Gouvernement ya Congo faut telema siko meda o aza makila makasi. Bien que nozoka pasi, mariage ezaki déjà célébrer. Nuit de noces déjà c'est salimaki. Ba pratique ba sali kola mwana oyo. Mais famille ya mwana oyo etika mwana ote. Famille ya mama ya mwana oyo botika te. Botika te bolandela likambo tina suka. Gouvernement congolais faut pesa biso bato ya ba droit de l'enfant. Droit de l'enfant, protection et droit de l'enfant. Ezali nazo belela yango nazo belela mwana oyo bo sauver mwana. Azo kufa bozo tala. Ministère ya genre, famille et enfant, boza wapi. Ministère ya droit de l'homme, eza wapi. Ministère ya défense, ce qui a nini, ce qui est de droit de l'enfant, eza la kanakata ministère nini. Boza wapi, bo tala mwana okufa to mona ata message moko te o mokili mobimbe ningani boye comme si Congo le roi buzoba. Et puis ça se fait en plein nini. En plein jour. Moi, il y a 11 ans. Bozo yo kabine mo balibi ke moi non na 11 ans. Papa a ba 70 ans. Papa a ba 70 ans ke bala moi na 11 ans. Azuye pela le quoi moi si na moi na 6e primaire.
nani koloka na moi makasi boy naza na aranye na rage bongo na makambo mwana oyo nazebisa bino na binga na kolandaka kaka ti ekosila na suka soki oza na 3 vues na kosala yango nayebi ke na posa mbongo mais mwana faut ba sauver soki oza na 2 vues na kosala kaka pour au moins je me tairai pas na kotika na mon bouche bête na kolinga te na tala ba oboma mutu nga nazotala non insistant na personne en danger na kolinga te na omona kaka mwana na nga nazomona mwana na ngai pourquoi le monde est si méchant papa aza na bana te nazomi tu na siko ntango asala bana bato boye sor ya bana na ezalaka nini ngai nayeba nanu bana ya ye pasteur oyo apesaka bango mpe mabonza ndenge baopesa ye mpa bandimi na ye donc papa ya meda oyo mpo bapesi église kuna na kinzamvo ete nde mwana na ye nde apesi dime makambo so otala yango yango comprendre que mundele faut dominer mutu mwindu yango mundele a continuer ko dominer mutu mwindu ti lelo na ba genre ba comportement lokola papa ya mwana mwasi oyo ya mwana ya bébé oyo tant que tu as le comportement, bon, on sentit que l'homme n'aurait encore sauvage que il faut pas bimiter la zamba. Il y en a pas soit à la moli moi zamba, on sentit que esclavagisme est au bengaye. Azana pose à l'esclave. Yemoko les souffrir comme esclave. Mais mi bonza yomoko papa. Mi bonza yomoko, oko bonza moi na te au avenir les gens ne belé, ayebi na se décider sur son avenir te. Chance na ye on za ba pese liboso yebi angote. Zoye moko mi pese pa pasteur koma ba pede kuna so bolingi zoye moko mi bonza kuna simba na kuna ba punza ngo so osala ngo nini ozi opesi mwasi na yo kuna po yo lingi pasteur na yo mingi zo mwasi na yo ozana bango 3 balobi ozi moko opesi pasteur ndenge olingi mingi nde oza mwana oyo azana nu innocente na 6e primaire na 11 ans obonza vie na ye pona yo sentiment na yo ezala satisfait po ba pesa yo mbongo o tombo l'église na yo ya kinzamvo ete na kinzamvo tongo na bo pesa bisana nu suite nanu est-ce que batu baza kuna combien na kati église ngona eza ya ndenge ni le monsieur ya ba biloko ba bengani ya ba rameau comment on appelle le rameau là comment on appelle ça en lingala dessous mandala là voilà. Ezanu ya mandala la kuna donc papa on a linga sacrifier mwana wana pona ba sentiment ba benga ye pasteur moko boye ya église primitive na kinzamvo eti nde libonza ya moni kopesa pasteur mwana ya 11 ans c'est quelle sorcellerie comme ça hein papa a sauvage aneni dans le gouvernement pardon bo sunga biso makelele eloko mwana oyo totika yango te ba mama na ba papa ya mokili mobimba bo continuer ko lobela yango et panzana partout pour likambo esila. Il faut pasteur akangama, papa ya mwana akangama, maman na epe lokola akangama. So ika maman na yazaki d'accord te, akomo koma d'accord, c'est que déjà ba komi ko convaincre na ba mbongo na biloko mususu. Mwana oyo ndenge ko ya makambo na ekomi mokili mobimba. C'est que mwana oyo azana étoile ya makasi. Je vous dis et je vous le redis encore que ce pasteur a fait ça à plusieurs femmes parmi les 17 là. Naza sûr même que ata 12 bazaka bana moka bikiebo to bana okamo kaka to so kamo to kipete mais koto ce monsieur a comment luka sacrifier de mutu ya mobimba pour moi na 11 ans ko supporter makambo de tongo tala ka moi no so sentir que nzambe na ngaso na tala photo moi no motema ikata na ngai makasi ngona bana bala musu moi na za ko feline te ngo bazo bonza eboye j'ai pas so fongola mbanga ba betele pe maboko ba tuba vandi pembeni pe ba zo filmer ba betele maboko ba o sepela vraiment lelo pe na moya lelo tana biso to ndolo ba ake baninga ba ya pene ya mwana o ba ya baninga ni ba diso ba boya ki baninga na mwana na 11 o na ba sakana na ye ba mwana o ba sakana na mwana o bango ye pourquoi ngai na kolala papa oso il faut kangisa nga papa ona mama ona pasteur ba okanga ngai penda nga penda na za d'accord so photo signer pétition pour église eli mona existence tongona mokili il faut ko sala yango azoki sa ba messager soni ya munene soni oyo ya véritable soni bo libérer mwana oyo nazo lingane na yeba na musiko oyo ndeto oloba boy
namoni maman Solange aleki aza ndeko ya mama aza cousine direct ya mwana maman Solange ya oyebisa biso mwana oyo mwana oyo Meda actuellement où nous sommes en train de parler de criailler et tout ça là aza wapi po papa na ya sali apparition parce que balingi bakanga pasteur na ye ya alinga mingi yanga komo ya kosala biso ba défense et pour là tout ça là ya to nango ya to boya ki on a depuis le bidon komi tout ça te pona wana bon continuer à faire obi to continuer peka koloba mais en attendant la fille est où la petite fille azaro tout la fille la petite l'enfant la petite enfant est où il faut bâtir à l'abri pour monter au ça et la célèbre ma camarade n'ango besoin pratiquer wana s'il vous plaît. Protection de l'enfant bozara puis boss de la biso mwana oyo botya na l'abri le temps pasteur a samba ba preuve bima ainsi de suite bo sauver na nous mwana bo sauver na nous mwana botya mwana oyo à l'abri. Là où nous sommes en train de parler maintenant maman Solange nga question na ngeza opesa ngai réponse mwana aza wapi azana nani est-ce que azali kana pasteur oyo to aza pa parent na enanu po tango mariage salamaki moi c'est que n'a pas mobali. Donc papa bibi de ana mwana oyo mwana wa sala na maboka papa wana po numéro ne elekate numéro ya pasteur elekate pasteur ko sabo ete tika mwana oyo aza kokololo na yo a koko na yo te maza kokololo na yo pardon balobi ba preuve baza nango ba acte de naissance ba acte de nyonso ba nango. Il y a moi prouvant que cet enfant, cette petite fille, n'a que 11 ans, peut à la 6e primaire. Tenzala, côté comme Isabatu. Na comprendre pena po anini, na Israël à l'époque, ba para musu bandima ba lia kaba na bango. Azu pena zo tafu na musunya mwana na lié. Mais o azaki plus sage, azaki maman o kosaki baninga. Pona ko tafu na musunya mwana ngate. Mais papa oyo azaba genre ba papa ba te bazora bana bango ba tumbi bango na moto ba kaboli na baninga ba lié asili se bika bota mususu papa le roi papa Ameda o na pasteur kas baza pena baza ba cannibal baza ba vampire ya boya na ba preuve que moi na oyo azana 11 ans bo lukate école place atangaka. Bon parce que ta image ba camarade na tambola na bango astaka na bango ba professeur et école na e papa batela mwana oyo nzamba bolingo bomba mwana esika zali étoile ne ba yibate ba bebisa ete ba détruire ete pardon Seigneur je t'en supplie ya monde prière na ya chaque jour pour na mwana oyo yoka e mawa bandeko basi pe mibali be église bozo kendeka boye ba esika bo kende po ba misusu mituna bango ezo beba na kati ya betonga ya kilikili o boko mo pesa bata boko raison ba pratique. Abonnez-vous, partagez, commentez. Merci beaucoup.